Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Nous allons encore célébrer. À très bientôt. Alléluia. Bongeko ki Yesu. Monangai. Changata. Siblenga. Soro siblenga che. Na koti zamba. Soro siblenga che bangula bonsoir raison. Bazoki na la bizanga na la bazamba.
tous les noms. Les noms qui sauvent, ils s'appellent. Les noms qui guérissent, ils s'appellent. Jésus. Jamais ensemble awa na yo kanga pardon nalingi to témoigner amour à Yesu nalinako je t'aime I love you nakupenda chiamu eso salango nalinako je t'aime I love you nakupenda chiamu. On a parlé du peuple à cause de la foi 9e édition, chiffre 9 et chiffre yata. Balobi 9e édition, le 20 et le 21 juillet, Awa, l'esplanade a parlé du peuple. Des fois, tu as Awa, tu as l'évangéliste international, le révérend pasteur Jean-Paul Maata, l'homme de la foi. Le 20 et le 21 juillet, à cause de la foi, 9e édition. On a bien givé nos boya. Bota la place en Toza. Aux âmes qu'il y a Potoza, Bongamaga déjà, Yaka Kinshasa, le 20 et le 21 juillet, à cause de la foi, on a parlé du peuple. On a déjà possession, possession, les prophètes internationaux, révérend prophète, possession ici, on parlait du peuple. On a l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Bana notre père, Bana notre père, Biso Yeyo, Tozana Baon Awa. Basi ya kontima tozana bango ba les hommes de la foi. JFC. Bisika mo ya motala ndenge na kozwa possession. Tala ndenge na kozwa possession à cause de la foi 9e édition. Awa l'espace oyo l'esplanade a parlé du peuple. Nazanga te. Bongamaka yaka. Peu importe le problème aux anango, les problèmes de maladie, il y a santé, on a un visa, on a un mukanda, talanga ba problème kili, bakanga na famille, yaka awa, pour délivrance pour toko bondela et le monde l'évangéliste international, le révérend pasteur de la foi, toko bondela pe ko tatu la bonne na Nzambe, au moins le boko na Nzambe, yaka na kontima. Tambulaka na kontima, même ma famille, même ma bande na yo, même libota mbabo yeto sambela. Bongo ba voisin batika, même na ba voisin station mais ma quartier mbiba yakana bango tokozala awa tokobondela elongo na mombu na kolo le pasteur de la foi le 20 et le 21 juillet awa na esplanade a parlé du peuple okotatola bonne na Nzambe Jésus-Christ Nazareth Nzambe akondima tata na biso mayata ana zwi possession boye nakota na kati nakenda soko sambela na kati mpo nazwa possession bana notre père biso yeyo mosakola mino yeyo te nake na kati évangéliste Jean-Paul Mayata. Oh, boya.
Évangéliste Jean-Paul Mayata. Oh boya boya. Kozali kobengi sabino. Otikala na kote ya kato sangana e. Eponi nango pe eklesia te. Amerika, Oceania, Europa, Afrika. Mokolo wana tozanga te. Ndeko sokozana konzima okomona bikamwa. Tango mosala zamba zodeklare ezala kaka na konzima. Asuka Jésus kelela za. Likambo na tango na yango toza ana palais du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre ya temps balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa l'esplanade ya palais du peuple des fois tête kozala awa to bondela nkolo elongona momu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi kozala awa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi 9e édition na bengi bino boya bota la place en toza oza mikili ya potoza bongama déjà yaka Kinshasa le 20 et le 21 juillet à cause de la foi on a parlé du peuple ngana ye kozwa déjà possession tala ndenge na zozwa possession mosakol na bino yeyo les prophètes internationaux mikolo ba ko bianga révérend prophète mais kozwa possession ici au palais du peuple tokozala na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres bana notre père tozana ba bana notre père biso yeyo tokozana ba awa basi ya kontima tozana ba ba les hommes de la foi JFC bisika mo ya tala ndenge na kozwa possession tala ndenge na kozwa possession à cause de la foi 9e édition awa l'espace oyo l'esplanade ya palais du peuple nazanga te bongamaka yaka peu importe ba problème aux ana yango eza problème ya maladie ya santé onga nazwaka visa te nga nazwaka mukanda te talanga ba problème kilikili bakanganga na famille yaka awa kokozwa délivrance po tokobondela elongona l'évangéliste international le révérend pasteur de la foi tokobondela pe kotatola bonheur na nzambe oma loboko na nzambe yaka na kondima tambulaka na kondima mema famille mema bandeko na yo mema libota mbabo ya to sambela bongo ba voisin batika mema na ba voisin station mema quartier mbimba yaka na bango tokozala awa tokobondela elongona mombu na kolo le pasteur de la foi le 20 et le 21 juillet awa na esplanade ya palais du peuple okotatola bonheur na nzambe Jésus Christ Nazareth nzambe akondima tata na biso mayata ana zwi possession boye nakota na kati nakenda suko sambela na kati mpo nazwa possession bana notre père biso yeyo mosakola mino yeyo te nake na kati. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.